Bandeko ya Kuli Media Télévision toye lisusu kokutana na bino pona information moko tozui rapidement sikoyo eza lokola flash ya koyebisa bino que ba photo eza ko circuler ya arrestation ya Daniel Massaro neveu ya Vital Kamerhe et sur ba photo wana soki otali na gauche ya Daniel Massaro, donc na gauche na ye, mais soko zota la photo eza muto aza na droite, eza mutu oyo aza plus mokuse na bango misato oyo baza sur la photo. Mutu wana balobi azali coiffeur ya président Félix Tshisekedi, balobi akimaki ensemble na Daniel Massaro. Et puis photo yo mususu boza komona mutu ango azopesa mbote na président Félix Tshisekedi. Donc batu balobi que mutu azopesa mbote ye wana nde coiffeur ya président Félix, et puis ye mutu akimi na Daniel Massaro bakangi bango ensemble et baza sur photo ya 3 personnes arrêtées. Mais mutu wana eko sala démenti oyo il faut proposer bino. Alobi eza yete. Le coiffeur dont on parle, kombo na ye Amisi, avandi na Kisangani, aza même pas na Kinshasa, avandi na Kisangani. Et puis alobi azalaka coiffeur ya présidente, azalaki coiffeur ya circonstance. Tangu président Félix Tshisekedi aza candidat à la présidence, azosa la campagne na ye. Nde balekaki Kisangani pendant campagne na bango. Et ye comme aza coiffeur ba proposa ki ye akata suki ya président Félix Tshisekedi pe ya Vital Kamerhe. Akata ki bango suki et suka ki wana après campagne bake na bango me basala ki pe ba photo. Yango aye na video tozo lakisa bino sikoyo ko démentir makambo ezoloba. Malobi ye te ye kombo na ye Amisi avandi na Kisangani asali video wana samedi 16 mai oyo toza lelo po alakisa batu ke information ezo circuler sur ye eza ya lokuta, eza ya solote. Oyo akangami à côté ya Massaro eza kaka ressemblance, mais eza ye ata mokete. Bolanda video. Bonsoir bandeko. Kombo nanga Amis, naza awa na Kisangani, ngai nde nakataki président ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo na Vital Kamerhe suki. Place batikaki ngai awa na Kisangani na nde naza vivant. Ngai Amis. Place batikaki ngai na nde naza sikoyo. Naza na 15h. Naza na 15h56 minutes. Lelo eza le 16 mai 2020. Napesi lisusu bino mbote naza vivant awa na Kisangani. Mie huyu Amisi, iko foto ya mie na garde ya president wakati ya kampani. Ayo hii ingine, ayo hii nilisha mukata president Nyele. Ayo hii ingine, hii wakati chef de l'etat anakuwa president alikuya kunitafuta hapa Kisangani. Hapa deja anakuwa ananionyesha kubatu yake. Ayo hii ingine, hii hapa deja president anatoka na mie ingi en plein air anapia kunionyesha kubatu. Ingine ayo hii na yenye nakamata kumikono ya jaune ilikuwa tu hii ba photo yenye mko munaona hapa. Mie Amisi niko viva Kisangani sasa hivi. Bandeko ya Kuli Media Télévision toye lisusu kokutana na bino pona information moko tozui rapidement sikoyo eza lokola flash ya koyebisa bino que ba photo eza ko circuler ya arrestation ya Daniel Massaro neveu ya Vital Kamerhe. Et sur ba photo wana soki otali na gauche ya Daniel Massaro, donc na gauche na ye, mais soko zota la photo eza muto aza na droite, eza mutu oyo aza plus mokuse na bango misato oyo baza sur la photo. Mutu wana balobi azali coiffeur ya président Félix Tshisekedi,
balobi akimaki ensemble na Daniel Massaro. Et puis photo yo mususu boza komona mutu yango azopesa mbote na président Félix Tshisekedi. Donc batu balobi que mutu azopesa mbote ye wana nde coiffeur ya président Félix, et puis ye mutu akimi na Daniel Massaro bakangi bango ensemble et baza sur photo ya 3 personnes arrêtées. Mais mutu wana eko sala démenti il faut te proposer bino. Alobi eza yete. Le coiffeur dont on parle, kombo na ye Amisi, avandi na Kisangani, aza même pas na Kinshasa, avandi na Kisangani, et puis alobi azalaka coiffeur ya président, azalaki coiffeur ya circonstance. Tangu président Félix Tshisekedi aza candidat à la présidence, azosa la campagne na ye, nde balekaki Kisangani pendant campagne na bango. Et ye comme aza coiffeur ba proposa ki ye akata suki ya président Félix Tshisekedi pe ya Vital Kamerhe. Akata ki bango suki et sukaki wana après campagne bake na bango me basalaki pe ba photo. Yango aye na video tozo lakisa bino sikoyo ko démentir makambo ezoloba. Malobi ye te ye kombo na ye Amisi avandi na Kisangani asali video wana samedi 16 mai oyo toza lelo po alakisa batu ke information ezo circuler sur ye eza ya lokuta, eza ya solo te. Oyo akangami à côté ya Massaro eza kaka ressemblance mais eza ye ata moke te. Bolanda video. Bonsoir bandeko. Kombo nanga Amis, naza awa na Kisangani, ngai nde nakataki président ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo na Vital Kamerhe suki. Place batikaki ngai awa na Kisangani na nde naza vivant. Ngai Amis. Place batikaki ngai na nde naza sikoyo. Naza na 15h. Naza na 15h56 minutes. Lelo eza le 16 mai 2020. Napesi lisusu bino mbote naza vivant awa na Kisangani. Mie huyu Amisi iko foto ya mie na garde ya president wakati ya kampani ayo hii. Ingine ayo hii nilisha mukata president Nyele ayo hii. Ingine hii wakati chef de l'etat anakuwa president alikuya kunitafuta hapa Kisangani. Hapa deja anakuwa ananionyesha kubatu yake ayo hii. Ingine hii hapa deja president anatoka na mie ingi en plein air anapia kunionyesha kubatu. Ingine ayo hii. Na yenye nakamata kumikono ya jaune ilikuwa tu hii ba photo yenye mko munaona hapa. Mie Amisi niko viva Kisangani sasa hivi. Bandeko ya Kuli Media Television toye lisusu kokutana na bino pona information moko tozui rapidement sikoyo. Eza lokola flash ya koyebisa bino que ba photo eza ko circuler ya arrestation ya Daniel Massaro neveu ya Vital Kamerhe. Et sur ba photo wana soki otali na gauche ya Daniel Massaro, donc na gauche na ye, mais soko zota la photo eza muto aza na droite. Eza mutu oyo aza plus mokuse na bango misato oyo baza sur la photo. Mutu wana balobi azali coiffeur ya président Félix Tshisekedi. Balobi akimaki ensemble na Daniel Massaro. Et puis photo yo mususu boza komona mutu yango azopesa mbote na président Félix Tshisekedi. Donc batu balobi que mutu azopesa mbote ye wana nde coiffeur ya président Félix, et puis ye mutu akimi na Daniel Massaro bakangi bango ensemble et baza sur photo ya 3 personnes arrêtées. Mais mutu wana eko sala démenti il faut te proposer bino. Alobi eza yete. Le coiffeur dont on parle, kombo na ye Amisi,
avandi na Kisangani, aza même pas na Kinshasa, avandi na Kisangani. Et puis alobi azalaka coiffeur ya président, azalaki coiffeur ya circonstance. Tangu président Félix Tshisekedi aza candidat à la présidence, azosa la campagne na ye. Nde balekaki Kisangani pendant campagne na bango. Et ye comme aza coiffeur, proposaki ye akata suki ya président Félix Tshisekedi pe ya Vital Kamerhe. Akataki bango suki, et sukaki wana après campagne bake na bango, me basalaki pe ba photo. Yango aye na video tozo lakisa bino sikoyo ko démentir makambo ezoloba. Malobi ye te ye kombo na ye amisi avant na Kisangani asali video wana samedi 16 mai oyo toza lelo po alakisa batu ke information ezo circuler sur ye eza ya lokuta, eza ya solote oyo akangami à côté ya Masaro eza kaka ressemblance mais eza ye ata mokete. Bolanda video. Bonsoir bandeko. Kombo nanga Amis naza awa na Kisangani, ngai nde nakataki président ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo na Vital Kamerhe suki. Place batikaki ngai awa na Kisangani na nde naza vivant. Ngai Amis. Place batikaki ngai na nde naza sikoyo. Naza na 15h. Naza na 15h56 minutes. Lelo eza le 16 mai 2020. Na pesi lisusu bino mbote naza vivant awa na Kisangani. Mie huyu Amis iko foto ya mie na garde ya president wakati ya kampani ayo hii. Ingine ayo hii nilisha mukata president Nyele ayo hii. Ingine hii wakati chef de l'etat anakuwa president alikuya kunitafuta hapa Kisangani. Hapa deja anakuwa ananionyesha kubatu yake ayo hii. Ingine hii hapa deja president anatoka na mie ingi en plein air anapia kunionyesha kubatu. Ingine ayo hii na yenye nakamata kumikono ya jaune ilikuwa tu hii ba photo yenye mko munaona hapa. Mie Amisi niko viva Kisangani sasa hivi.